Important aux la diplômé na maçonge, topé licencié na ranki. Banzembo. Bazali obligé ba yoka na kaka parce que na bango ba combattant nani na libota na ya fingata mutute. Nani asala ta mabete. Est-ce que tu connais que l'imbi sanate? Est-ce que tu connais que l'imbi sanate? Pour ma petite raison, à finir que besoin na HM, à ça qui non. Ndako HLM. Ko fioro mideo yo kanze mona etile ona ndako. Ko ko limbi saite na mabe ora sala ki oyo mona ki mabe. Olingo ke na guerre ngoti na lilita na yo. Monde de route ma ba dédicace. Na monde to komi lelo je pense. Congolais nous azuma yele que soit azata na $1000. Il faut que na ta pré aéroport lokata mabele na parce que lelo biso to so mbanda ko après aéroport. Soko tika lelo pour mutu musazo zela 100 000 50 000 passo mandako mais lelo ozana 1000 et quelques déjà ndako après aéroport kuna ebele et to conseiller bandeko ke kuna après aéroport comme na ba courant kitoko solo kitoko mbisi ezakuna moyete bile ezakuna moyete donc ça parmi lelo conseil pacing écoute na ngamba mais ça frère congolais ayo sambrouiller pour rien azoluka 50 000 na 100 000 aso mandako na mbinza ndako lelo après aéroport kitoko sécurité comme kuna ba wenze comme kuna ba grand marché comme kuna et puis ba ti ba mausolée kuna et ba grand prêtre mboka. OK. Donc quand on a ningezo fungomela oya kubukana awaka na kanda. Awaka na kanda. Ozu moi 5 000 € na poto ko bukana tende. Bukana te oui. Ko bukana tende za ba masa ko ba Serge Paluku ba na ba villa na ba na ba plaza kuna. Donc ko bukana tende ko bande ko poto kanda ekita. Kanda ekita. Bo ba na biso ko président Kabila Longwa bon bino beta musique. Président Kabila Longo na yé calmement a pesi pouvoir na ndeko congolais moko président Kisekedi. Donc pas être ozalaki n'a pas être commis bo limbi sinde ezala maison mère. Sinon soko limbi sinde oza na tache noire na motema oyo soko lali nango oyo soko to tambo nango za loko to tambo na bangambo. Donc faut to limbi sana to uti lwa na makambo oyo biso zaki ba première victime ya kofuka misa na Londres. OK. Mais les autres moni ke makambo pas de uti nango na pas être commis il faut ko limbi sana. Menga boxera ou bien na bimi ngwana ko pesa ta na makala ke na zuga na kimi mbangu non et sali soni peso sala soni donc matanga wana papa to leli mabe poto yaki biso muto na kata organisation nous avons na suka ka be pidi et mokonza mbuka lobi alingi na tribalisme alingi na tribalisme et on a to se pele que makasi parce que na deux part maman ka lobi ngai na lingi na tribalisme ndeko nanga na ndako na biso na province na biso mais na kata mu mboka alingi na tribalisme mais faut mona ba ndenge bazo forcer to keba parce que la concurrence ezali la concurrence ezali ba kotala la fois passée ndenge lekaki na oyo toujours vivre ba kotala donc toza nango mayele sinon matanga ya munene ngona moni grand père bozi na bimi on a 3 heures mutako sécuriser azate mutako conduire azate pourquoi coordination fallait ba artiste wana baza na place ni na kata mboka to pesa bango place ba beta te artiste ba ofanda awa ngeza respect mais to yeto solo nyonso ba ke ko sala influence ya butu ya mabe et BBC mais matanga leki très bien L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Important aux la diplômé na maçonge, topé licencié na ranki. Banzembo kuna.
et na ebiso ke ba clip na ko malembe nzembo moko te c'est poli hein nzembo moko te c'est poli nyongo ya mbongo moko pe pola ka ezali te. Voilà, c'est comme moment de chante, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être mot de la fin nayo. Ngam la sengi merci na courage nayo. En tout cas, ezaki pas to batana na biso pesa facilité net le bo mo la répétition. Na saka émission tepo kolobo na lobi weto ono yemba. Mais il y a quand même chance pour nga to kutana. OK. Pour tout fond la réseau et oui biblio ka internet to ndeko nanga zo bank sepso mabe. Voilà. Ah to solo oui babilo musu to lobi na mongongo makasi. Peut-être ba kuluto mususu ba camarade mususu ba genre na respecté mais ba limbisa mais ah to solo na yo ezali po toujours luka ka solution ko bongisa musala na biso bandeko ba ko kotambusa musala moko eza musala moko noble eza musala moko te komaka moni bandeko mususu ba vielo ko ba shaka ko ngaba lobaka so ba mise ba moni mbongo nde ba panzana ka ba sepelaka donc biso lingelo ko wana te parce que les autres côté presque couche à 80% ba mise o ba do souffrir na mboka ba te ba mise bazana ba ndako na bango baza ko lia bazana ba na bango alors et le goni ko tinda o yi bakaka mabe pour olesa na mosi na bana non eza culture ya mabe ezali biloko ko tika OK et sali soni pe sala ka soni eza biloko malamu te ngalo ko moninga bana za correct loko yesu te mais nazana ba principe moko na nzoto na bomoyi na ngana ngozo mona ba osana te fraude et puis ça nga on dirait ba frisson quoi fraude ezelo moko o bandeko ba otala biso oui nakata mokili oui fraude mais fraude nini na okota na métro na fraude na zanga ticket ya tout les gars nango mais fraude nini donc esprit à cupidité ezali malamu te kaka nango ke na eloko na mo français na wana ezali malamu te liaka moninga liate azana passe entendez nga azomona na manda boya en tout cas so na zango bisika mususu na yena kuti pe na ebo na zuya ngome na leki na pemenga bo bakisala ou bien na bimi nango na ko pesa ta na makala OK ke na zuya na kimi mbangu non et sali soni peso sala soni donc matanga wana ya papa to leli mabe poto yaki biso muto na kata organisation nous avons na suka ka ba pidi et mon konzambuka lobi alingi na tribalisme te alingi na tribalisme te et on a to se pele ki na makasi parce que na deux parts maman ko lobi ngai na lingi na ngai tribalisme te ndeko na nga na ndako na biso na province na biso mais na kata mu mboka alingi na tribalisme te mais faut mona batu bazo forcer to keba parce que la concurrence ezali la concurrence ezali ba kotala la fois passée ndenge lekaki na oyo toujours vivre ba kotala donc toza nango mayele sinon matanga ya munene ngona moni grand-père bozi na bimi on a 3 heures mutako sécuriser azate mutako conduire azate pourquoi coordination fallait artiste on a besoin de place na kata mboka to pesa bango place ba beta te artiste on fanda awa il y a respect mais to yeto solignon so ba ke ko sala influence ya butu ya mabe et BBC mais matanga l'équipe très bien faut ko féliciter ba continuer so ya pays o ya ba voisin na biso ba uteki misika ba ye ko honorer biso faut ko féliciter papa wana sa sunge so ya ko fanda na biso 2 jours matanga l'équipe très bien papa héros national azui ba honneur na ye mboka honorer mwana na ye honorer en tout cas l'équipe très bien. Mais merci na conseil et batutu bazolanda biso mais to si saka ka là ozo condamner quand même coordination ndongo bi coordination ezalaki bien te ezalaki bien mais ngambo na biso ba musicien ba yoko influencer bango donc ngambo na biso ba musicien ba yoko influencer bango ke to beta ka biso yo non bato na bito beta ka biso parmi bango ba leki bazaki na kata ba réunion ba monaki ni to baki dans l'ensemble tango ba bibo betaka ba yeba kuta na bino na niveau boko élevé non tozana bananyo vous vous rendez compte karma pas azokunda yaya na ye propre mais andimi ko ya ko beta pour na honneur ya papa Chichi et comme aboye muta bengi même ye azate okolanga pe karma pas ya ko la papa on a te ayembeleki déjà après 8 jours na 2016 ouais ayemba oui ayembaki déjà oui ozomona donc bande ko nyonso la musique to lelaki na biso papa Kisekedi coordination na ba mission ba ko influencer ko changer nzela pour na ko sala ba différence so ko za na différence ko sa ngona matanga te sa ngoli bandager na matanga ya lipa ba lelaka batu nyonso. Voilà, le message est bien capté et bien passé. Nous sommes arrivés à la fin. Comment on chante quelques remerciements pour aujourd'hui. Nasengi bino merci. Oui. Et na pesi bande ko poto nyonso mbote makasi pa ba kotala biso à l'étranger nyonso pa ba kotala biso
et na sengi ba producteur o bazo ça la production na mboka na monde lelo ba poussa na pemene na biso parce que tous na musala ezangi nde ko promouvoir yango voilà et na sengi na bande ko internet bako ko pesa internet moi ilamba ya sika image ya sika oui ilamba ya internet et comme ilamba moko ndire ya place ya ba règlement et comme on dirait la mamo ya place bako ya ko finga voilà et comme ilamba et comme sika moko ndire place ya ba règlement ya ba vengeance or internet ezali loko e kolisi mokili et matisi mayele et comme eye na rapidité na makambo ebele profiter nango ça lango bien soko yo kotsongo oyena ngo abona ba aventure et comme ko beta pe ba flèche au sala aventure flèche lando taka donc bandeko nyonso na kata mboka ya Congo na pesi bambote na pesi bandeko étranger bambote Congo nde yango yo bitumba ya solo ezali awo bitumba oto umela ngona makamba combat ezali pe malamu point de vue na yo Koffi Olomide le na poto feti to mona il asaki répétition mais ba combattant bazo silika kaka non bazali obligé ba yoka na kaka parce que na bango ba combattant nani na libota na ya finga ta mutute nani asala ta mabete est-ce que tu connais qu'on limbe sanaté est-ce que ba qu'on limbe sanaté pour ba pesi raison afinga ki biso na ba HM asala ki non ndako HLM Koffi Olomide yo kanze mona etile ona ndako ko ko limbe sa ete na mabe ora sala ki oyo mona ki mabe olingo ke na guerre ngo tina lilita na yo non ko limbe sanande ezo place pour tout tombo la soupe yo so ko limbe sana yalité au mona yango mona ba règlement tondi ba kufa mingi pour trop de règlement et sika to uti na musique na sika to komi lelo ba pesa ki biso raison que non bino boyembela ki mokonza mboka Kabila mais lelo pendenge toza boya soko Félix ayobi na biso to yemba to koyemba kaka ngana ko boya yango nazubenga Marie Paul Mbangu yaka bato Marie Paul ayambango afai na poto na yebilo afai na poto te ayambango parce que ye azara moi audace moi ko expliquer mamaka mususu oyo ya ba bloka ba fraude yali il fallait payer ça mais apparemment ayo sani na poto et akena ki poto ko sani mboka yango c'est un combattant c'est un bon combattant parce que ye combat bandaka on a Kinshasa combat pe solo ezali na Kinshasa Marie Paul basengi na yo en tout cas moi je félicite ba combattant au bazana kata Kinshasa sur place combat ya malamu ezali sur place ya musika oui mais sur place awa tolingana mais parmi ba soto na bino ndenge ba combattant ba lobaka bo botisa ba na bango non papa ezali biloko otokolo bango na télévision te voilà muto kolongwa Kinshasa po yaza Michael Jackson ya ko botisa mwana yo ndenge nini éduquer mwana yo kanga mwana yo diriger mwana yo bayaki ya bazoki basi na biso mwasi wana vraiment mobali wana yega na nkoko botola yo mobali penda solo tembe babotolo mwasi mutaye ko lobaka za na mobali te mwasi na yo face à la fidèle face à la sincère bolobi o ba conseil ba congolais bomaki ba structure rebelle mais ceux qui congolais ko beta na l'étranger yo mutoza na l'étranger o yo komisa na kaka congolais mais pona e komeseli to utaki na monde ba dédicace chance biso dédicace vraiment na 80% to senga na mbongo te ponga dédicace en tout cas muto da senga mbongo nga ba luka o luka et puis 80% en tout cas na senga dédicace mbongo te mais monde to utaki ma ba dédicace na monde to komi lelo je pense congolais nyo sazuma ele que soka zata na $1000 il faut que na ta pré aéroport lokata mabele na parce que lelo biso to so mbanda ko après aéroport soko tikali lelo pour mutu musazo zela 100,000 50,000 paso mandako mais lelo ozana 1000 et quelques déjà ndako après aéroport kuna ebele et to conseiller bandeko ke kuna après aéroport comme na ba courant kitoko solo kitoko mbisi eza kuna moyete bile eza kuna moyete donc eza parmi lelo conseil pessing écoute na ngamba mais ça frère congolais ayo sambrouiller pour rien azoluka 50,000 na 100,000 asoma ndako na mbinza ndako lelo après aéroport kitoko sécurité komi kuna ba wenze komi kuna ba grand marché komi kuna et puis ba ti ba mausolée kuna ya ba grand prêtre ya mboka donc koto aninga zo fungwa mela oya kubukana aoyaka na kanda azaka na kanda ozui moi 5,000 € na poto kubukana te ndeko oui kubukana te na za ba masa lokwa ba Serge Paluku ba ba villa na ba plaza kuna donc kubukana te ndeko bandeko poto kanda ekita kanda ekita bobaki na biso ko président Kabila longwa bon bino bobeta musique président Kabila longwa na ye calmement a pesi pouvoir na ndeko congolais moko président Kisekedi donc pas etozalaki na pas etokomi bolimbisi nde ezala maison mère sinon soko limbisi te oza na tache noire na motema oyo soko olali nango oyo soko ozotambola nango eza loko ozotambola na bangambo donc faut tolimbisana touti lwe na makambo oyo biso ozalaki ba première victime ya kofukamisa na Londres mais lelo tomoni ke makambo pa touti nango na pa tokomi il faut kolimbisana
il faut que limbisana et surtout ngana no baka pardon 1000 fois na bandeko o nyos basaki combat na bango sincère pour na kata combat sincère ba bino ba musicien il faut boyembaka banzembo ou éducatif oui combat sincère lobi bino ba musicien oui boyembela ba konzamboka mais boyembela bango nzembo nini mais ya campagne to ko boya te parce que ya campagne ezaki faut ça la campagne ba konzi bazaki 100 mutu na mutu ayembela mo konzalingi ya campagne ezali normal moni combat sincère na bango bo éduquer mboka mais combat yo komaki ono ngia zwa mwasi na nga wane longwe sincère komi règlement ouais komi règlement et tala bien mwasi na yo azaki pena mwasi na bazaka mwasi na yo pourquoi que nekba mutu wana okoyina ndeko na mobali pour rien temps belé pour rien lengela mwasi na yo lengela bana na yo to limbisana ngana sina lobaki na bino pardon bisika to wuti na bisika to kende na lobi so lelo pardon o azo konni na démarche mabe azana posa bo moyina ye ezala bo moye lengité bo moye lengiali bo moye ezaka ba sans problème so ozana ba problème belé attaque li ya pamba okokate donc internet na loba mbali susu que internet ezale sika to bongsa ezale sika to perdre te pour te perdre makambe belé lokana sala na wakako manda alobi boye pona banani yo ali bato ko ko kotala ngoso batali bayoki na bango pende ngwana te sengi na yo nuko na sengi na yo na moto na yo to lobeli na sengi na yo na moto na bozo ko apparaître ko bato bongo boye bauti ba fait de so ba wat na sengi na yo elongi na monna bino bo cha titre normal que na ko ba no titre manda akamwe par exemple ndenge nini bayoko la papa na qui sekedi tenaro na katani ba titre yali ba bako ba oui akamwe amona pe na kam na kati na kamwe voilà donc ndeko na sepeli komboka ya moto na ona na yebita Peggy Bokele ba Bokele ba Congo Peggy mo Congo mais mo Congo apparaître comme Muluba donc na pesi cameraman na Peggy Bokele bambote belé et na sengi na merci ko tikate merci beaucoup tous la charge belé et tous la presque génération moko na limite na légué on a 20 ans tous à l'ensemble merci encore une fois na yo bandeko à Paris bandeko Angleterre bandeko ya Suisse bandeko ya ba États-Unis qu'on a nyonso na bandele sombote na bambote. Voilà, entre-temps, vous continuez toujours à consommer l'album Je suis avec Mando Chante. Vous continuez à YouTube, au Betty. Je suis au moins l'album Neni Banze, mon surtout où déjà ils ont clippé. La chanson comme Socrate, où ils ont marché pas mal. Et aussi Nuit et Jour, OP et Zanakatsuana. C'est par ici que nous sommes arrivés à la fin. Merci à toutes ces personnes au Batalibiso, du début jusqu'à la fin. Donc, Namoni Bongo toujours, vrai, à Mike Lokamba, Christelle Blanchot, je te salue depuis France. Et pourquoi pas, Moses Wassitou, c'est par ici que nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.